Pacino, liwa ya Al Pacino, famille ya Al Pacino, baleka na télé, papa ya Al Pacino, akiza viva la musique, lobaki viva la musique, nde ezala derrière liwa ya Al Pacino. Mais Papa Wemba était un vrai international parce que ceux qui totali azozwa ba manager français, japonais, azana l'équipe ya mindele oazo yemba na bango. Ezate que le bien international mais non pas seulement que azui l'équipe ya mindele na ba concert na ni surtout ya molokai. Eza chronométré ezali na ba norme internationale. Mais le groupe international wana oyo Papa Wemba neti na lobi na ye oyo balaki na manager na ye wana Jinko oyebi ke batu na bureau bazalaki combien 3 personnes kaka Jinko la japonaise et puis la secrétaire française et puis relations publiques françaises batu wana misato wana tala ndenge babimisi Papa Wemba ba Peter Gabriel ba star ebele wana américaine banini wana eza musala na bango fo baye badongo ce sont les managers ba bruit ekomi kobimake Al Pacino bani ba relation coupable na Julie moni le nez du problème place bandaki oui Papa Wemba zakane na kisasa pendate ayi chef ya ba danseuse maître chorégraphe président ya orchestre ake amoni patron Alpa akomi na Julie na lobi na ye alingi koyoka te like mama ya Wilo Longomba aye koteka lopango po Awilo Longomba alanda na voyage wana et sala ki etango ateki lopango wana yonde mutokenda osala ba démarche wana pe Awilo Longomba azwa visa alanda viva la musique mais c'est comme si yonde mutozalaki à la base ya otikala na ye neti drummer na bino deo mwana matetepe ya son âme oya kufa na liwa na ye tomona ba akiza viva la musique net ka bino nde bozalaki derrière liwa na ye sala ke ba boya même bokende na matanga wana Alpa nazo tuna obe motuna moko obimaka na Jili ozoka motuna obimaka na Jili oh papa ya Lambert kaka nyo abite ngana tuni makambo ya Lambert te soko bimaka na Jili ko bomba mate loba ouvertement tanto loba ka boye na orchestre boye ça peut arriver yebisanga ipulele awanga na 3 fois devant vie ah bon na 4e fois via lobi na ye si la note si tobali sabino amata na podium boye omoni pie ya drum hein pie ya tige wana ya oba fandela wana drum oui ekatani tu comprenez te ngai ndem tunazwa bakaze na PC donc dans les vides ekatana ngai nde atelemi asobeta drum Alpa wangana na album na mwasi na relation na ye epai ya vie Alpa okasate ke makambo nyonso nazoloba na yo ke naza ko plaisanter na lobi na yo ba makambo ya solo soko ko bala yo lingi ye to bala ye alors comme ça ko zala ke moi j'ai besoin de toi yo yemba na kati ya mouvement Julie akomi mama na ndako un point très makelele nyonso esili na orchestre Alpa wanga na mon place via azwa kana na yebisa de yo na bis Chabron palinga kumba mangabi Chabron ni ale na bis Chabron na mati yepe komi ote talaka na yaki na bango boye na boye azonga lisuna bango azonga kana bango puse bango na bango bana matete azonga na nde bazongi biso bis tozana na sima bango vitesse oyo wapi omoni
poto ya Vodacom oyo ya kana aéroport wana oui na entrée ya liboso kaka nino asoko uti côté na biso bobani ba betana nde wana pa Mercedes katana pena na kati donc yé asalaka accident na camion ya Viva te ezalaka nde voiture na ye na baninga na oyo biso tayi ko dute kaka na ngoni parce que mambo boto oyo kango kapa na yo Paul Levier atunaka Al Pacino ozala na Julie Al Pacino nié et Levier tant amoni bongo bon c'est sûrement que Levier pas alaka déjà na relation na Julie avant mais asala ki on sagement soki Al Pacino andimi ya kokai na ekotika mais tant ya nié nde pas Julie na relation kaka professionnelle siko nde batu nde balobaka ke abeta neti enlever les rideaux ya Peter Gabriel oboy na boy non histoire ezaka nango ka éternel ba changeaka yango te papa wemba beta Zenith na 1990 nde tolobaka 1990 voilà 91 et 91 nona ba 93 94 boye abetaka pe Zenith et puis ba oyo pe balobaka nino wana bayebi abeta et puis ya bango yaki ya ba mindele na mindele et elle a été communautaire. Ngo, vous comprenez? Noir azate la kati. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, je vous dis un très grand merci et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission sans parti pris, présentée par Jenny Masanka et réalisée par Imak Makengo. Si c'est la première fois de nous suivre, dites-vous que vous avez fait un très bon choix parce que cette émission, c'est un moment de découverte. Vous qui aimez la musique, vous qui aimez le leader musical congolais, vous allez découvrir leur carrière dans cette émission, leur histoire dans cette émission. Vous aimez savoir qui est votre leader préféré, quelle est son histoire, parcours naïe, carrière naïe, tambolande nini. Voilà na émission Oyonde beaucoup découvrir en haut. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir pour vous Papa Jess ba relation Kufi, directeur artistique de Viva la Musica. Le vieux Jeff Avana Mingina Papa Wemba a travaillé na ye. Dernièrement, Nazalaki Naye, toujours sur ces plateaux, to solo là qui généralité à Viva la Musica, Ndengenini à Kota qui Viva la Musica, Ndengenini à Tambola qui na Viva la Musica, Bao Batala qui émission en athée, ceux qui vont quitter vraiment la vidéo, moi c'est, vous verrez l'émission, c'était vraiment une bonne émission que beaucoup de gens ont aimé, tout ça là qui on a des parties, voilà, Ndenge Naïb Sarabino qui est Papa Wemba Azalaki éléphant, voilà, Azalaki éléphant, Bakoki Kolia na joue au mon côté. Folia malembe partie par partie yango lelo toye lisusu pona kosolola ba fait oyo et salamaki pendant carrière ya Papa Wemba topé ben événement oyo elekana Viva la Musica, restez branchés parce que aujourd'hui vous aurez des
éclaircissements et des explications comme vous les aimez toujours. Bonjour Papa Jess. Bonjour maman. Bonne santé papa. Santé madame. Moi Mikolo hein. Nazali. Vraiment. Vraiment. Papa Jess, ton ayambaka yo nazala déjà n'ensengo pour naebi ke ba téléspectateurs pe bazo sepe là déjà parce que Kondo Shungu Wembadio azalaki un grand na musique na biso. Aza artiste oyo apesa ebele, aza artiste oyo a marqué vraiment époque naie, aza artiste oyo asala ya ebele na musique na biso. Yango tokolemba kate nyonso ko betara masolo na ye, ko expliquer batou qui était vraiment Papa Wemba yo oza Muntu ozala kinaye, otambola kinaye, ovanda kinaye pendant temps ebele. Yo ndoza mieux placé ya kopesa biso ba éclaircissement na ba masolo mususu o to comprendre kate na ba rima mususu oyo et sur qui la raison pour laquelle lelo to zongelio pona o expliquer biso ba événement o eleka na Viva la Musica. Est-ce que vous êtes prêts? Après, mais sauf que na éclaircir le Kamogo où tu as une introduction. Que na qui conseiller artistique na non, na conseiller artistique na yete. Pour ngai na pena de noter na pena musicien te. Donc na qui ne moko ya bureau na ye na ya qui jouer rôle ya beaucoup plus ya relations publiques et puis ya secrétaire pour na pour couvrir ba doléances surtout administratives et Viva la Musica. Donc par exemple voyage ezali wana comme sikoyo makambo na ngai na ozama charge na kokota ba ambassade na kosala ba démarche nyonso tuni na soki ekomi likambo ya promotion na komi pe lokola porte-parole donc penda po na landela likambo pour actualité na biso ezala ala e okoki ko estimer déjà Papa Jess parce que ozaki na rôle mon côté na bureau ya Viva la Musica déjà oza musicien te mais tango ozo sala promotion ezamba musicien musu ba sala promotion ezamba mususu bazakana uniquement pour non sala promotion donc tu comptais beaucoup na Viva la Musica et ozaki na ba tâche ebele obanda ko sala si wana ndeza ndenge wana mais côté artistique il y avait des gens qui s'occupaient de ça wana ba kipena ba artistes professionnels ko bala ba olandela makambo na yenyo surtout artistique. Ok, lelo tozana posa vraiment obete la biso ba événement oyo eleka na Viva la Musica mais tokoki ko simba nyoka na mokila te ndenge mikolo balobaka Papa Jess to linga to yeba lorsque Papa Wemba azwaki likanisi bongo ya kosala Viva la Musica. Nani vraiment azalaki auteur ya idée? Est-ce que zalaki iya Zaza? Est-ce que zalaki Mère Charoufa? Topé et zalaki na question wana o ndenge opposé ngai nani kazwaki likanisi histoire wana ngai penza na kobeta yango pena mobimba nango te na koki koyeba yango mais na kotata bana puisque na wana Viva la Musica et salami ngai na laki na mwana classe na ki na relation moko te boba ke na Viva la Musica na Papa Wemba na ya sasa na ye kokoma yango ndenge n'expliquer ki la fois passée quand to bandi ko sala ba animation culturelle pendant les vacances na groupe na biso culturel igazi to so betsa Viva après ni wana mais na ndenge ngai pe na yokela kana histoire ponga histoire na nga penda officielle na Viva la Musica e bandi quand vous vivez au Japon na 85 na kitani sikoyo na kulutu na ngai sacré ma presa mais yende mutu abandaki déjà ko former ngai malembe tangu ya kei Papa Wemba alaki suna choix mususu te ayebaki ka ke ye wana petit sacré bazala kana sacré ayebi pe makambo na biso ebele na komi pe ko solo na ye
abalere wana yango wana nakitanaki na ye mais eyalaki mpe facile te ezwaki mpenza temps elekaki mpe na baétape ya ebele mais na ndenge nakutela histoire yango ndenge ezalaki défection esalamaki na yoka lokole lere balongwe base comprendre te na yoka lokole na baninga na ye esalaki ke balongoli publiquement na manifestation moko franco organisaki na ye nde te eyalaki na wana zaiko déjà si balongwaki po lere balongwe zaiko bakei basali sifi lokole kuna bayokani te batikeli evoloko orchestre wana bango ye mavuela bozi oyi kozwa ya Brown mbuta machakado bakoko sala yoka lokole donc babenganaki ye na yoka lokole après wana nde viva la musique ye kosalama mais na histoire yango ndenge nayoka bakombo oyo ebimaka mingi na kati ya création ya viva la musique nayokaka pesho wangu nayokaka Sacré Zaza Sacré Zaza azalaki moko ya Papa Wemba oyo abandaki kolandela ba intérêt nyonso ya Papa Wemba na kati ya yoka lokole donc ndenge balongwaki mpe kuna ndenge baye na baya Zaza nyonso tu bayaki na bapesho wangongo eyaki balaki bavie wana balaki mwa ebele baidéologue mpenza ya viva la musique na création nango wana ndenge yalaki eyaki mpe na badébut wana mpe buba na bamoma wana ya suka Adrien Niarchos azokende poto mais atiki mpe création ya viva la musique ezali azalaki mpe ozwi bavie Letring bazalaki ozwi bavie Issa Isasi bavie Julman bakukubor bango wana nde balaki oyo batelemaki ozwi mpe Sharufa bango wana nde ezalaki ke batelemaki mpo viva la musique ekoma mpenza effectif. Oui, parce que y avait aussi Kokoringo qui était là, tout cela qui naît dernièrement. Il y avait premier comptable et a vu voilà musique aller ça oui. C'est lui qui s'occupait de la finance surtout na trésorerie. Intendant. Et il y avait aussi Mère Sharufa et Lita Bembo. Si tolingato eba idée bima pa Lita Bembo. C'était itinéraire ya kolobanani tosha fulakanda parce que il y a Yesima, c'était Lita Bembo. Penda donc penda na makambo ya viva penda za penda bébé. C'était Lita Bembo, ya Zaza. Non, Nabi c'était Lita Bembo parce que y a pas lobake, y a pesaka idée. Ya Zaza lobaye pas pesaka idée. Mère Sharufa lobara y a pesaka idée. Nani a pesaka idée wana. Ezali question moko vraiment nenga na lobby. Époque wana nazalaki penza te époque wana otuna penza bakulutu wana lokola basacré Zaza mingi basacré Zaza po yende mutu atikali parmi tant d'autres ebele pe déjà si bakufi donc wana ya Zaza mutu akokolimbola et puis n'oubliez pas lokola yai kosalama il a fallu pe siko presse moko ezala wana ezala makasi oyo ko accompagner actualité ni surtout il y a viva la musique. Il y avait Denis Lambungu, bavie Basakana, il y a qui banzita Mabiala, et il y a qui ba Lilo Miango, et il y a qui ba Fifi Ngapwene, bango on appelle ba journaliste à l'époque ba là beaucoup plus ba journaliste moko ya presse écrite pour na lire on a ceux qui journal a commis mboka mobimba. Il faut tangayo, il faut bayo. Oui. Après les sous les sous qu'on a na RTNC. Et là qui peut ba kulutu mususu pe ba là qui wana o pe ba soutenir qui peut Papa Wemba vraiment na likambo et là qui et ça là qui net ya mawandenge ba bengana là qui il faut jouer ba lutu mabangu ozui ba luke zolonti ozui ba vie kalo sakufa oyo aza penza réalisateur ya Karibu Variété ozui ba manda chebwa bazalaki pe moi ebele nino wana ozui ba vie o mususu oyo akomaka directeur ya nina auta okufa pe nino wana akomba vie wana pe kufi ye penza donc ayi penza pire pe mutu avie
nini comme ne soke ye na woloba yango ni omoni bato wana nyonso tu wana viva la musique esalami ezalaki na besoin ya presse ezalaki na besoin ya bamakambo ebele efanda ezalaki na besoin ya baidéologue nango oyo ni oya moto basalaki bokulu lelo oyo mpenza donc yo mpenza chef coutumier nini ndenge batangi molokai babalabala wana nyonso tu wana donc bango basalaki yango bango nde babandi korespecte ye na misu ya bato baza obenge chef coutumier yango nde efandisaki mpena bamakambo nyonso tu na baidéologie wana après biso to bandi oya na biso après wana eza bamasolo ya bakulutu. Ok Papa Jess, mais kana nanu koyebisa biso ba déception nini o Papa Wemba akutana nango durant carrière na ye? C'est tout comme tout métier, hein? C'est tout comme tout métier. Ba déception ezali ebele, mais ba bisengo pe ezali pe ebele. Eloko etungisa mingi na Viva la musique etungisa Papa Wemba mingi na survie ya Viva la musique eza d'abord matériel ya musique. Et yalaki penda casse-tête penza donc penda yango wana pe yai kosala ke ba moment moko boyo matériel ekomi défectif et sous bimisa sur qualité penza ya musique yango te mona penda ke esali boy mais na l'air wana orchestre presque nyonso tout jeune ya époque wana bango tout balaki na contrat na Vertis mais ye ai kolinga te kozala na contrat na Vertis ya kolinga azala na ye libre. Alors yango loko esalaki ke eloko ya liboso ba déception na ye yaki beaucoup plus matériel mais ayaki toujours ko s'en sortir nango yango wana pe yaki kozala eloko yaki kosala boye en voyageaka de temps en temps mingi bobane azali 6 mois na poto azali 6 mois na Kinshasa donc nyonso tu wana po na kotala ndenge nini akoki kotenir orchestre na déception liboso ezalaki na matériel ya mibale yaki ba déception pena ressource pena ya makasi lero toyei kokóma na bane 80 ndenge bato moko bafandi na kwe moko bamilite penda ke orchestre penda donc il faut penda topanza yango ozo comprendre. Alors yango nomoni départ wana ya langa star ndenge esalami ba Espérant Djenga ozwi Dido Yongo ozwi V Maboul ozwi Juna Janana balongwe Viva la musique bakei kosangana na ba oyo balongwaki na Zaiko baye kosala fusion wana basali langa star mais sikoyo ezalaki mpe Kester pa kendaki mais Kester lera akei atali nano ba mitu oyo ezali wana moni mpenza ke awa mpenza nga na omoni neti na kokoka te azongi na ye na Viva la musique. Déception ya mibale lisusu ya misato na 82 l'orchestre akei avec 12 musiciens de base ya orchestre. Donc on ngolo badini penda ke batie yo penda donc penda kau. Mais grâce ya ba vie na biso wana kaka wana. Beaucoup toi mibali tokotele makambo kokota maki ezate. Donc mbala moko to sa ko démarrer ya mwana lero wana boye basali ba recrutement ba marai ya kokota ba nani ba Stella Omo ba kokota ba Milonson ba kokota ba nani na ba lero wana pe boba ke ba ready ba kokota ba nani ba Luciana ba Koti ba Stino Mubi ba Lijo Kwempa bango wana nde ba yaki siko pona ko relever défi oyo ezalaki wana donc na 82 na départ wana eza donc pena ba déception moko pena ya minene mais lokola pe nzambe pe ayaki kozala mingi na ye ayaki kotika ye te à chaque fois soki akwei très bas tile razo okende boye soki akwei très bas nzambe ayaki korelever toujours donc c'est ça yango wana naloba. Et puis déception peu moussus boba leur embrasser carrière internationale. Donc il y a groupe naïe Molokai
pour Molokai na Viva la musique ezali deux orchestres où il y a marché parallèlement. Donc c'est le jour et la nuit. Donc oui, alors que pour la communauté na biso musique moko communautaire na biso c'était Viva la musique. Et en gros ezali originalité à Viva la musique. Mais l'air a commis na ba relation mususu, il faut sikoyo a embrasser carrière internationale. Et en gros ba ko ça la groupe Molokai elle qui multiracial. Kuno ko ba français ba alaki, ba Québécois ba alaki, ba Camerounais ba alaki, ba Congolais abiso ba alaki, mais il y a qui beaucoup plus boba style on a rédi et puis oui ko soit pe moi muke boba de temps en temps maïka munan mais ba sangani na ba professionnel penza ya musique penza na nino ba monter groupe moko boye yangwana ya qui n'a rien à voir na ba réalité na biso congolaise nima. Alors yangwana sikoyo nini na contrat na ye alibosolé rasigna ki na français wana les rekomaki na suka mon côté boye a se prononcer ki ezala manager na ye ezala ye moko azozela ke nino ana ba yebisa ye ba yebisa kana maman papa je regrette makamoni so tulinga to sala na yo to moni ke respecter te to ba kino ko yemba kana ba album mususu te biso nde mutu toko soigner image na yo komi ya biso exclusivité na biso mais oyembi na banini musu ndenge bayaki kofunda yo boye désolé to katini wana et ala ki déception plus c'est que yo déjà so mati contrat wana komi na moment nango ya ko renouveler yango les komi kana période ba yebisi yo ke papa désolé biso toko marché le sous na yo tenina oyebi ki déjà so komi na sommet si soutien zate osani o bamba manase mais yango na lobaki ke na yebisi yo ke ndenge akutukola ba nzamba ya ikolinga ye mingi akozala pe na bolingo na ye pe mingi nino wana l'air kake salami ndenge wana donc ngolo banini ke il faut sikoyo azonga na potopoto pende ya musique na biso donc bambami puisque l'air wana déjà avec producteur wana basalaki 2 albums album ya liboso basalaki et yaki album moko bakobenga album ya reprise donc bazui ba chanson nyo surtout folklorique bakwetu bafonoyami ba ufukutanu ba analengo ba ambaide ba nino wana basalaki yango sikoyo reprise na couleur internationale yango wana nde epermetaki na papa asala déjà premier tournée na ye mondial après baye ko sala album Les Voyageurs baye ko sala album Les Voyageurs o ezali na nzembo Maria Valence na kati na banzembo mususu ezali na nima wana na ba nzembo wana album wana reprise epermetaki ye asala tournée mondiale mais soki te manager wana bimaki te wana ezalaki na manager wana ya France les resali ndenge wana siko tala na déjà sosali ba Maria Valencia au komi na ba projet sous makanisi mususu ebele balobi no ke mais on arrête olingo sani no bambami c'est sûr alors l'air sikoyo ye alingai ko bambama na wana manager mususu aye ko bima au même moment wana kaka défection ngai ko sala mais ngai ko sala total et puis carrière en groupe international ngai pe susu l'air mususu ko sala yango te manager mususu ko bima cette fois-ci c'est une femme Jinko la japonaise nde ayi ko zoye yende bayi ko sala siko album bayi ko sala album émotion. Mais Papa Wemba était un vrai international parce que ceux qui totali azozwa ba manager français, japonais, azana équipe ya mindele oazo yemba na bango. Ezate que au bien international mais non pas seulement que azui équipe ya mindele na ba concert na ni surtout ya Molokai. Eza chronométré ezali na ba norme internationale. Au beta 4 heures 5 heures du temps tu na podium moi les musique congolaise communautaire o yabiso
yango no kobeta au-delà et puis ye tango aza kobeta na groupe wana nino wana public ni nazosala nango mindele na mindele et puis l'air mosusu soki abeti na France wana boye abeti na France wana ya biso baretardateur bayebi ke baconcert na biso ebandaka minuit or ke wana concert eyalaki 20h 22h yo so ya 23 soki kokuta oh papa sabetaki se akendaki concert sesilaki mindele na mindele. En tout cas, s'il vous plaît, bo tika ko sa conscience bo utiliser mo internationalité bo sala nanu makambu o ezokomisa bino ba international après biso moto mona ki bokomi ba international parce que koloba ki oza international nanu sali ba preuve eza quelque part ko sa conscience tango se distraire réalité siko sala moto. Pardon, na kati yo tenangina baxila le kamomo ko boye. Omoni groupe international ya Papa Wemba. Oui. O ba yiko diriger yango. Ezate ke o ba kingandi groupe babatu moko boye boye na boye na boye. Viva la musique oui. Ba viena biso bazali, biso ba Jesse Toyali, ba Colonel Jagger Bali, ba Yazaza Bali, ba Yaringo Bali, tozali ba Zulu we Makobo, banani wana tozali. Mais na groupe international wana oyo ya Papa Wemba neti na lobi na ye oyo bayalaki na manager na ye wana Jinko oyebi ke batu biron bazalaki combien 3 personnes kaka Jinko la japonaise et puis la secrétaire française et puis relations publiques française batu wana misato wana tala ndenge babimisi Papa Wemba ba Peter Gabriel ba star ebele wana américaine banini wana eza musala na bango fo baye ba donc ce sont les managers il faut baye ba musique yango ezo fonctionner ndenge nini na monde les États-Unis na likambo boye ezali po Papa Wemba yako zala wana boye na groupe international soki to komi na fin de l'année babimisili programme calendrier na ye azalaka nango déjà libela l'air musu ezali ya ne wana mobimba ba production na ba Nouvelle-Zélande na ba Australie na ba Pakistan na ba mboka ebele ba Israël donc akozala déjà na programme na ye sikoyo yendelera kozwa programme na ye po ayebisaka siko bango na incompréhension yaki na ba manager français abi jamais ngai na koko tika musique na ngai communautaire te ce qui olingi na signer tu dois accepter o ba français babo yaki yango wana ye siko ce calendrier na ye international ye nda kotala siko na ba video wana oyo kosala wana nde siko ati siko programme ya Viva la Musique donc okay. C'était le jour et la nuit ngai na voyage moko tokendaka je crois bien fait ça là ya Bercy le tokendaka Bercy j'ai azaki na production moko na groupe na international aux États-Unis donc il faut siko ba répéter ba bengani ba bandi siko ba rep il faut ba répéter au moins une semaine ou 10 jours pour ba kendo ko beta vie amemangai na répétition na mais ba musique na biso communautaire to kosanaka autant la rep donc c'est le jour et la nuit na Viva la Musique. Okay. C'est le jour et la nuit na musique na biso communautaire nous surtout biso tout ça là. OK, Papa Jess, Papa Wemba à l'époque à Salaka des accidents très graves, il y a liboso asalaka yango bakota ba Kivu na este ya moto esopanela kaye et salaka est tellement passé papa lela jusqu'au point où a komaki koti quand même testament parce que douleur et les kaka et deuxième accident ya grave asalaka ngo na Cameroun voiture et balou kaka mais comment on peut expliquer ce événement wana wana salaka oyo ya Bukavu dawa l'air wana déjà si tobani ko betisa Papa Wemba na komi penza te penza ke na kati ya Viva la Musique mais na komi déjà ko côtoyer milliers ni wana oyo ya Cameroun to utaka pe tourner moko boba européenne
l'air touti tournée européenne na nouvelle écriture l'air toyé il fallait sikoyo to que no beta festival o nige ozana braza na festival ozana braza na ba période wana yalaka presque na bamboka ebele ya Afrique ba ko organiser ba festival na mboka abandaki kotia budget na ye na canal ya ministère ya culture et art ba ko organiser ba festival wana sikoyo biso l'air toye Kinshasa il faut sikoyo to kende pour rejoindre festival wana wapi na Guado ya Cameroun donc na mboka oyo nani président na bango abotama Ibolova le photo no beta na Ibolova ezali soki à quelques 400 et quelques kilomètres boba ya Yaoundé siko via zaki na Paris biso tozalaki tokomi déjà na Kinshasa elingi koloba nini nga fona sala ba démarche nyonso to wana pona ayaki déjà na ba invitation na ba fax na ba blog nyonso to wana de façon kina bongisa voyage wana siko l'air na sisi ko bongisa voyage wana vie alongwe Paris ayi Douala biso siko to ko voyager neti lobi na tongo poto ke ko se joindre na ye mais siko ezalaki ndenge nini soki yenenga longwe wana soka komi na po aéroport international na bango penza ya mnene o eza penza en vogue ezalaka ka Douala alors soka komi na Douala azui correspondance no ya avion yangunde ekomema ye na Yaoundé biso pe l'air tokolongwa na Kinshasa tokokita na Douala tozui correspondance na biso na avion tokei nino wana mais talaka ba société na biso ya aviation mingi ya bamboka boba ezaka toujours kaka na ba désordre le temps que oya kawana boba na ba retard na ba makamususu kwana avion o ya correspondance ozwa wana na nini wana poko mana Yaoundé esekendaki biso pe même siko ekomi ke tokokende lobi na tongo tokokende lobi na ezaki lobi na tongo tokokende lobi na ba 15h 2h du temps tokomi Douala siko na butu nango wana nga na silisi déjà voyage na yepe na Molokai to fani na ba musiciens nyonso to balaki lero wana ba Bendo ba Pacheco ba Pompon Miyake ba musiciens nyonso wana bon to pesali ba briefing bato ba kozala déjà na voyage lobi biso nyonso to 14h Molokai bis toke aéroport formalité to zela vol na 17h sikoyo l'air nazongi na ndako to panzani na butu à partir ya ndako na ya oyoka radio RFI na yoki RFI na butu wana annonce papa wemba uti kosala accident grave na Douala donc ayaki kokende Yaoundé de Douala et Yaoundé na kati wana asali accident pour distance en pe Douala na Yaoundé zali à peu près kaka distance ya Kinshasa Matadi oui asali oh ngana yoki ya neti na yoki malamu te bango peso bazui ba information ndenge wana et passaka toujours en boucle après 30 minutes ezongi après 30 ngabi mais sikoyo to sala ndenge to annule voyage to sala ndenge nini to ndenge nini bon ça va problème ya te voyage loko les allez maintenir to maintenir ka voyage l'air siko na tongo na sali ba démarche etikala ki wana biso nyuso to kutani na Molokai na yoki ba musicien bango pe ba yokaki yango o siko to sanga bino on n'a pas le choix jusqu'à la preuve du contraire ba organisateur ba bengi ngaité ba bengi atape na bureau te kuna na Paris pour na ko décommander que to likama boba ezui papa wemba et qui était donc le voyage reste maintenu to suipe avion OK siko rie ndenge na yebisa ka ba avion ngoni ya laka vol le gars à 17h oyebi to kolongwa kuna na aéroport Erning na vol 19h 2h du temps 21h to komi nini siko avion oyo biso siko tozwa correspondant ndenge pesala ke pa yaje oya uko kende Yaoundé et si ekendaki siko organisateur oyo bayaki wana bayi kozwa biso protocole wana yaki wana yi kozwa biso à partir ya nini wana ba affréter ba bis po tokota na bis toke
qui Yaoundé. Calmer biso abi non oui voilà qui accident mon couple papa. Non bon OK mon papa. To so kende sikoyo Yaoundé à partir ya Yaoundé nde sikoyo to kozwa biso nyonso tout bis auto kende lobi nango na mboka ya président na bango. Sikoyo to bando kende baye ko laksa biso esika abi vie na bino place asala ki accident yango et yaki nete moi virage moko boy bo virage yango pesa ki nango gravité mais ça ki moi mulai mais na vitesse oyo ndenge bayaki ko chauffeur ayi ko kumba nino wana virage yango teleme yaki moi mulai et ça laki ke mutuka Mercedes wana et ça dit kuti pe Mercedes yango na bapine na likolo totali toleki non loin pe ya ezali nango pe non loin ya nete na koloba place biso to koma ki nete uti Congo central au communauté na bakasangulu à peu près esika wana ale to komi na hôtel ba installer biso na hôtel vieux place azaki na hôpital abi jamais nga fona muna ba petit na ngai bozwa ngai fona muna ba petit na ngai nde ba ko zwa vieux na hôpital ba ye na ye wana to moni ke vieux ba tie basparadra wana eraka ni la même akile zo seni oya zo kagi bo mais garde corps pour l'air ba yaki ko zo vieux et elle a qui deux voitures ya liboso et elle a qui ya bateau ya sécurité ezalaka bon ezalaki donc pena bateau ya sécurité donc la police na bango sope ba militaire na bango ba ko escorter siko voiture oyo via zalaki na deuxième voiture yaki siko chauffeur papa me fallait fanda na ciment mais il y a tele atala bien mais non alobi na gare ko yo fana na ciment il a fani na liboso na chauffeur mais l'herbe kilbité garde corps yaki na ciment a beta glace ya liboso akufa sur place tala vitesse so balaki na siko voiture yaki na liboso bango bayebi ke lokwa déjà si bakomi pembeni ya Yaoundé bango vers bayebi ka ke to kutana kaka esika balobaki to kutana nino président sali accident basali même mais siko vie abika ndenge nini ba voyageur kako yera ka ndengo mona ka bakar na biso Congo central ke no somba ka babiloko na mboka zo ya po ya ko ravitailler capitale siko l'air baye fraîchement tono wana yuti ko sala ba to siko l'air ba bandai ko ya o ya ba ba commerçant mususu wana ba moni yango ba oyo fait ça les sale po l'air bango baye ko kuta batu ba pine ndenge salaki tono ezo baluka na likolo siko l'air bango baye po baya na secours ya bato wana nde sikoyo via sengi secours nde scolaire babimisi baye komona que c'était Papa Wemba. Oh là là. Donc l'air bamoni que c'était Papa Wemba ba sali par tous les moyens gouvernement na bango azalaki alerté butu wana mobimba baba baye ko zoyeke rapidement wana mbaramoko bakine hôpital. Le bisolé to yaki déjà ça faisait que l'incident ne salamaki hier. Sikoyo bisolé to ye to kutani na ye biso na lambi sikoyo le to Talivier wana tozana na Yaoundé ba bis déjà c'était les nous wana poto kota to ke le festival wana kuna na Iborofa ngatali bo wagi na totalani na lambi alobi na ngai ya joso zo mona teke via za biente na viga elongeza nete ya mawa bo bagi ese pena ba concert ba kwa ni la ngote siko ya yebisingai il fallait ayebisango vie ngai yaka to ke place vie excuse mais vie comment tout monde ngo neti ni na mais usapenda ni non ana ngai bien il faut na honorer nazali na choité il faut na honorer kaka nino wana allons-y tete ukota na bis okay leur to komi kuna boy mama na ngai nzoke yalaki feti moko ya munene na Afrique na mona pe ba feti ya ndenga sikoyo kote wana nyonso tu la star obaki ko selande ye oui
alors sikoyo lokola bakozela ye orchestre mosusu bando beta eutaki mpe bipai na bipai bando beta toyei kokóma neti ba 22 heures sikoyo biso foto intervenir toke na Lambert lisusu ndenge vie alaki na nsima podium vie omoni bapetit touti na bango kine baza mpena en forme yo faut ojouer na bango lokola public oyo eyeli nde yo nde fuluka ojouer na bango puisque oza mobimba te komi diminuer na accident na banini wana epuis koyemba misisa wana ya motu boye na boye tu dois faire beaucoup d'attention mpona biso mema bango kaka ti 1 heure na biso ndenge baproclamaki biso eleka oh ça va via matina polaire banose papa wemba encore Cameroun mumbe baki ke papa wemba sale accident grave et puis bato ebele mosusu na bayeke baya kotala impact ya accident wana akufi to akufi te bazokosa biso to banima donc bato bayelaki ye siko vielera matile banose ye acclamation wana eyaki lokola kake via matina podium abosani nyonso oyo tolobaki na ye mais Lambert alaki toujours na bagare na ye abengi nga alobi na ngai te vie ya jes biso fo tozala na podium kote bakitariste bayali fo tozala na podium yo misu no epai ya vie ngai mpe misu na ngai epai ya vie soki kaka toke kozwa vie tolongoli ye na podium donc c'était comme ça vie lere ekomi bobati na ye topesaki consigne ye à s'emporter na ye na musique mbwa liboso bobalera yembi kaka boye neti bi ekoti vie akomi emporté vraiment après 2-3 chansons omona la vie kaka boye naoka pasi siko podium basoma ndenge kaka Lambert alobaki toke tozwi mpenza vie kiti moko yaki na nsima wana tofandisi ye bango lokola bayebaki asalaki accident et puis pe balobaki na ye ke papa omonana kaka bango mpe bakokaki kolinga te fo abeta kaka mais amonana kaka satisfaire quand même public mais akoki te mais ye asatisfaire public na ye mais bato yango balaki mpenza prudent bamédecin balaki wana sur place nde sikoyo babandi kopense ye bakitisi ye neti na mwa eloko moko neti loge boyale batie ye tunga merci papa Jess mais papa Jess kotala ndenge bozalaki na bureau ya Viva comment s'est passé les choses parce que bakiza bino pe mwa mingi hein neti Drumer na bino deo mwana matete pe ya sonam oya kufa na liwa na ye tomona bakiza Viva la muzika net kabino nde bozalaki derrière liwa na ye salaki baboya même bokende na matanga wana expliquer biso nanu qu'est-ce qui s'est passé exactement yalaki matanga te jour ya concert wana tokobeta na Kinkole consigne yalaki ke bato nyonso tu baya na Molokai ata ofandaka na nzela wana ifo koya na Molokai biso nyonso tokomatela na Molokai tokende ti Kinkole nzela moko mais ye na Chabron baki bana matete bayaki te siko biso na l'air tomoni l'air ekoki tobandi kokende toyebaki tokozwa bango na pont ya matete na pont ya matete tokomi tomoni bango te mais bayalaki important talaka ke Drumer ali te bobeta ndenge alaki kaka ye moko tozwi Chabron toyi kozwa ye siko l'air tozwi ye azobima na ndako na bango mpo akota na biso toremarkaki yango te mbala moko motu moko ayebisi ye ke me ndenge nini yo olati ba demi paire ya baketch pere atali boye azongi na ndako mpo akende kolongola baketch wana alata mpenza convenablement kozonga azongi lisusu na bis elingi edemare kende nabosani saki na ngai ya babagete abimi akei kozwa kobima zobima camarade nde moko aye na voiture biso toyi kozwa yo biso tozokende baye na bafille na banini donc bango mpe bakei Kinkole bakei pene te nga na okende lisu te na okende na bamaster na ngai oyo boye na boye biso
On a deo. Deo, ngala bino me deo. Bisi ya musala ya ngoyo. Ba masa na yo to landa na gate. To landa na kaka to kende ti kinkole. Balanda biso yo matino na bisi chabron yo peto ozuye nino. O te tala kaka nini. Akipena copine na ye moko boye ba mati. Ba mati na mutuka wana. Ye na liboso ba finani ba ngonyo sto do ezaki pena ba ko finana. Biso peto bon ça va to kuta na ga kuna to komi kuna boye na kinkole amata na podium boye omoni pie ya drum pie ya tije wana ya o ba fandela wana drum oui et katani to comprenate ngai même tu nazwa ba kaze na PC donc dans les vides et katana ngai a télé na sobeta drum ya katani zolanga na bakaze ngam na zui bakaze na pesi afandi a continuer kubeta drum concert resili nga telemi liboso ya porte ya bis na bi batu nyonso tout puisque to mona kindenge joana bandaki kokumba mutuka wana na ndenge ba doublaki biso na ndenge ba komaki kuna et puis là to komi kuna to zobeta na moni bango na pointeur moko ba kwiti nyonso ya bango bana matete bana quartier na bango oyo bayaki na bana batete ya batu nyonso tutu oyo bayaki kozwa ye dans ba ceinture na ye donc ba mela brine mabe ba mela whisky mabe ba mela boyeni wana concert esili na yebisa de yo na bis chabron palinga kumba mangabi chabron ni ale na bis chabron na mati yepe komi ote talaka na yaki na bango boye na boye azonga lisuna bango azonga kana bango puse bango na bango bana matete azonga nande bazongi biso bis tozana na sima bango vitesse oyo wapi omoni poto ya Vodacom oyo ya kana aéroport wana oui na entrée ya liboso kaka nino asoko uti côté na biso bobani ba betana nde wana pas Mercedes katana pena na kati donc yé asalaka accident na camion ya Viva te zalaka nde voiture na yena baninga na oyo biso tayi ko dute kaka na ngoni Mercedes wana yaki ya pembe ekatana na kati ba misusu ba kufi sur place mais oyo bandai ko kumba wana kolo mutuka wana soi-disant oyo yaki na mutuka wana ye intact abima na ye intact akima na ye pa kene na ye Afrique du Sud alaki mwana ya directeur moko pensionné ya banque centrale donc yaki mutuka pe papa na ya utayi ko somba yango ya yibaki ko yiba mutuka wana ya papa akenango pusi akenango ambiance mais nini sala ki ba kize Viva parce que akufa na voiture ya Viva te accident ne salamaki na ba musicien Viva te eza parce que utaki concert à Viva nde sa ki ke ba kize Viva là na yebité peut-être ndenga yo opposer question biso to yeko yeba ngo ke basala accident yebi ke le biso to ye na bis to leki na biso to mona ki accident wana mais personne asala ki ngo attention le to komi na molokai nde babandi ko benga biso kene musicien na bino akufi kutu bandai ko tiana Jili Mulanga ba Jili Mulanga na badeyo bakufi na mutu mutuka to mona ki wana siko ide ko yaki mutuka oyo to yaki ko lobana deyo matana bis nde siko toluki nzoka bazwaki corps bake kotiango na hôpital ya Roi Baudouin na Masina butu wana biso le toluki biso nde tokendaki kolongola corps wana toye nango na mama yenu mbala moko bakotie na oxygène ti kosala ke lobi nango toyomona médecin lobi non il faut bokende na scanner na nini na centre de Bondeko et qui prenait en charge ba dépenses nyonso Viva biso bato tozwaki yango en charge et puis là tokomi na tomu sango yango le repanzani ba oyo nyonso balingaka Viva na solo ba bailleur de fonds bango nyonso bayaki baye ko assister biso auto faillir te alors batindaki biso bato kono kosala scanner na nini wana mais l'air tolingi to sala to kende to zoyer to kende na Bondeko médecin wana benga Lambio ayebisi Lambio ki alobi te faut observer
ti butu ya lelo soki toobserve tomoni ke nini wana bongo na nsima nde boke na ye na scanner na tombo par après le tokomi na butu wana mpo biso toya kozala kaka na hôpital wana etombaka mpe mama amazone mpe na Kinshasa na ye tozalaki na ye ensemble wana na nini wana sikoyo l'air sikoyo médecin atali abengi lambi yo lisusu na ba vers 19 heures abengi lambi wana ba parents ya deyo basali wana famille ya deyo basali wana ba master deyo basali wana biso pe ba musicien na biso pe moko ya bango biso nyonso toyaki wana abengi Lambert adi président yaka mutu na bino alinga ebokene na ye na bondeko mpona scanner ndenge namoneli ye soki akomi 5 heures du matin akufi te wana nde na 6 heures bokene na scanner mais soki abiki akotikalaki zengi ya libela. Ah bon? Ndenge médecin yebisaki sikoyo Lambert lere ayoki ndenge wana abangi afongoli porte wana yachosi yaka nano nde nakoti yena ote ye mpenza vie na biso mpenza sokipaka na makambo nyonso ya biro na biso nini wana médecin yebisinga yango wana nga namoni leki bofandafanda na bino ya moto na bino tokozala na ye te. Alors sikoyo lere tobimi nde tobriefe sikoyo mare Amazon tobriefe mare Amazon mama tala boye na boye totia makelele te ye aza munganga tokoma ekoleka nango bien nini wana nde tobimi tozwi sikoyo mama na papa ya deyo toexplike bango biso okei munganga lobi scanner wana tosala yango kaka lobi na 6 heures biso bino bozonga na ndako bino bozala nano awa na ndeko moko ya deyo boye tozwi bato bakofanda wana bakolia nini bakosani tolongo mwa eloko topesi epa na bango biso okei lelo tokomi 5 heures du matin docteur abengi lambe moto na bino akufi Lambert abengi ok donc ezalaki ndenge wana mais sikoyo compréhension wana engai kobotama na matete nini wana mais histoire ndenge ezalaki yango wana. Ah d'accord, merci pour l'éclaircissement. Mais à part de yo mwana matete soki tokei tomona pe Al Pacino liwa ya Al Pacino famille ya Al Pacino baleka na télé papa ya Al Pacino akiza viva la musique alobaki viva la musique nde ezala derrière liwa ya Al Pacino. Al Pacino ndenge yolobeli yango lien nini yango ezalaki entre Al Pacino na famille na ye na famille ya viva la musique parce que tomona pe tango Al Pacino azalaki na hôpital papa Wemba atinda mbongo baya pona ndezalaka ba soin ya Al Pacino mais ba musicien o bazalaka na sur place ba Guy Moller ba Adri Chatipotipo ba bengana mutu ayaka na mbongo bazalaka tellement colère balobi mbongo wana ekokoma awa te ekokota awa te et puis mutu ayaka na mbongo azonga na mbongo après toye koyoka ke Al Pacino akufaka na souci parce que papa Wemba azwaka mwasi na ye Jili Mulanga oyo azalaka pe danseuse na kati ya Viva la Musique. Mais comment on peut éclaircir biso likambo wana nini c'est pas ça exactement? Jili aza na bomoi. Jili azali na bomoi. Bien sûr que abala na ye aza na Suisse déjà que tu peux se abota na yebi te so akomi na bana boni. Il fallait kotuna Jili makambo wana. Papa Wemba akeno kozwa mwasi ya Al Pacino. Yo pondimi yango. Ben moi je ne sais pas yonde mutozalaki wana na bango yondo koki ko expliquer biso. Bon, c'est que moi je sais. Parce que tout le monde le disait, bah Rimer pe sur qui l'a raqué. Al Pacino akufa po papa Wemba bazwa mwasi na ye. Bari mere ezalaka nango kaka et puis bato pe balingaka ba makambo ya ndenge wana nino wana. Maman je te dis orchestre réunion surtout au coco tout na orchestre réunion surtout oyo ba utilisaka bana basi interdiction ezalaka formelle yo musicien okoki kozwa mwasi te na kati ya groupe yo pe mwasi danseuse okoki kozwa mobali te na kati ya groupe vrai ou faux parce que ndenge ozobeta wana yo komi déjà star ndenge ozobina wana okomi pe déjà star
Combien de bateaux les Rio Matakana podium balula ba. Mais si ko yo olanda bateau wana te, olanda kaka na kati ya orchestre. Bon, je vais t'expliquer calmement le Kambango ndenge lekelaka. Ba bruit et comme kobimake Al Pacino bani ba relation coupable na Gili. Moni le né du problème place bandaki. Oui. Papa mbazakane na kisasa pendate ayi. Chef ya ba danseuse, maître chorégraphe, président ya orchestre ake amoni patron. Patron hein. Alpa akomi na Gili. Akomi na Gili na lobi na ye alingi koyoka te. Sikoyo yo lokolo zali awa yango na yebisi yo d'après ba makambo déjà si to lobake boye ko kosala mate. Ah bon? Eza ndenge wana? Hein? Eza ndenge wana? So ba obala na bango ba bala ni yo ka réponse abi. Soki ba kobala na bango basala nini? Ba bala na bango. Lambia lobi ti wane community ke abandi komanke orchestre. Ah, lokola ndenge ya bana koloba mutu azali garde ya ba danseuse ezali Lambert. Bon ça va benga ye kasi ya wa lokola ngape na sana ndako. Landa nani Eugénie? Benga ye ya. Lambio, jazo benga yo. Comment Zwa taxi moko express so za na moyen transporter zwa nino ana express awa. Alpa akomi na ma campagne te pa ya vie. Na veranda ya likolo, ya kite ba veranda ya se ou bien na jardin na veranda ya likolo. Oh papa bonjour. Oh Alpa boni. Oh, malam ne. Alinga fana na kiti moko ya Lambert alobi na ko fanda te. Fana na se. Zoga. Oui. Sikoyo, vieux sikoyo atabi oh. Pona nini yozo fanda sa ye na se. Ndako ngo yayo. Ne toi de Dieu. Fanda. Olia Lambert aloba supo Lambert aki déjà na esprit ko anguka agangela Al Pacino devant vie. Mais via yaki na modération, azalaki ne calme, azalaki ne posé, ebi na tellement fanda na kitwana. Alpa nazo tuna obe motuna moko. Obimaka na Gili. Ozoka motuna. Obimaka na Gili. Oh papa ya Lambert kaka ni obite ngana tuni makambo Lambert te. Soko bimaka na Gili. Ko bomba mate loba ouverte matato loba ka boye na orchestre boye ça peut arriver. Yebisanga ipulele awanga na 3 fois devant vie. Ah bon. Na 4e fois via lobi na ye si la note si to bali sabino. Ngamoko na kozwa charge ya mariage na bino. Oh papa ni nwana. Et puis Alpa na yoki na ba coulisses au bandi déjà ko sala album na yo. Ko sa moya ko bomba maté, joie orchestre mobimba ba accompagner yo. J'ai fait ça na ba Redi, na ba Stino, na ba Nina Muni loko yo ngai na ko boyela yo te. Sala na bande kono nyo surtout ya mouvement. Le moment venu ngape na ko sala nini na ya ko yemba. Alpa wangana na album na moi aussi na relation na ye et pas ya vie. Alpa ko kansate ke makambo nyoso na zolo bana yo ke na za ko plaisanter na lobi na yo ba makambo ya solo. Soko ko bala yo lingi ye to bala ye. Alors comme ça ko sala ke moi j'ai besoin de toi yo yemba na kati ya mouvement. Jili akomi mama na ndako. Un point très makele nyoso sili na orchestre. Alpa wanga na mun place vie azwa kanda. Place vie azwa kanda yangoa. Et puis ndenge zalaka wana ke ba danseuse le bazaka wana to bumba yango te na ndenge bakala babati ya vie. Basi ya vie te me bati ya vie. Na ba voyage na bani on sait pas. Donc on comprend.
Et puis pe na ba voyage ba patron aboko joate mwasi kaka ngulu ya mboka wana kuna boya o ya yebite vomia na ba o pe ya yeni no ezate ke ndinga memi bango wana ke akende ko sasa bango non naza pe na moi quelques autres nzoto pe e alaka ne pe sali wana bon ça va yo na moni do c'est que via Doda Kapé Jili Moulanga mais Al Pacino pas et Doda ba officialisant pour via tiki là et bon yonde mutolobi ndenge mwana mengana lobi tengana lobi ndenge makambo ngo et c'est pas ça rappelle ça là mais c'est quoi entre bango misatu wana kasi yo ka ndenge siko ni wana bi bon ça va lokola peto na moni neti alinga bando sakana ngai ngana lobi abi ndako na siko ya la kana kwara ni bado na motel fiti asuli appartement na motel fiti asuli de bulo ni yana ko al palera mo ni mwana boba atukulu mais yo batuna kiyo uwanga ina yo donc jila zaka kanina za futi sote na parole ni sote ndenge ya kaka nguma yo siki album oyo ba ya yo bana yo jwa baninga bo sala ngape na boyemba ko continue ko sala ato akanda alo bimisi siko ato wana ulingo saka na nani ya lagi camarade na yo abotolaki ye mwasi wapi ozo comprendre alors c'était ça bato balobaka na bango koloba nalobi te mpona kolobaloba ndenge nazatanga yo c'était ah d'accord papa Jess yo il faut zala kaka yo il faut zala kaka nazala mpona nini parce que mambo boto oyoka ngo kapa na yo Paul Levier atunaka Al Pacino ozala na Jili Al Pacino anie et les vieux temps à moni bongo bon c'est sûrement que les vieux pas à déjà na relation na Jili avant mais à ça là qui ont sagement ce qui Al Pacino andimi ya kokai na ekotika mais tant ya niende pas Jili na relation kaka professionnelle Kwazagi Jili azaki pe moi azalaki mwasi penza pété ya nini donc soki yazalaki mwasi ya vie bongo ba fioto muswana ba yepe basi kaka ya vie yo na omoni te kobimi na mwasi mazani kaka mwasi no te obimi na mobali mazani pe mobali na yo te ozo comprendre donc eza ndenge ok papa Jess voyage moko bokendaka botika drumer na bino Awilo Longomba et Awilo Longomba ntango atikali esali ke mama ya Awilo Longomba aye koteka lopango po Awilo Longomba alanda na voyage wana et sala ki ntango ateki lopango wana yonde mutokenda osala ba démarche wana pe Awilo Longomba azwa visa alanda viva la musica mais c'est comme si yonde mutozalaki à la base ya otikala nae. Et pourquoi vous avez fait ça? Non, ngana zalaki na base ya otikala ya Awilo Longomba te. Moi je venais de commencer fraîchement l'administration ya viva la musica. Comment na banda déjà ko sanctionner batuni wana. Likambo ya Awilo et alaki ba voyage oyo viva salaki na fin 84 oyo bazongaki na mois de juin ya 85 et oyo ekumbaki bango pe pour la toute première fois na Japon. Drummer titulaire ezalaki Richard Cha otobenga Richard Cha. Drummer oyo abandaki kokitana na Richard Cha ezalaki Awilo Longomba. Mais Richard Cha azalaki un peu désordonné na bomoto na ye. Tango baso sala voyage wana na 84. Vive ezalaki pe na ba moment moko ya galère ya makasi. Ba instrument mobulu makambo nyonso mobulu, hein? Vie pas ezalaki ne soki amuni penda ka komi dépasser des événements. A bengi batu na ya poto ba ko sala tourner wana o ya 84 lokola pe nini ya Japon yalaki na mois de mai donc il a préféré que bon ça va ba kende ba fandati mois de mai ba sali Japon bon ba zoni Awilo na moment wana bazo sala ba préparatif wana ba masolo wana Awilo Brazzaville akene na Brazzaville siko titulaire de bazo via lela
vie kuta asalela enzemo yende ando linga richa shaki awilo te que ayako linga richa shaki nini te na question na do aza mutu oyo via banayi kolinga mais bango nyonso tu boba na conseil za yete ka wilo ka mutaso beta ba na ni richa shaka mutaso beta banzemo non balaki na ba répertoire na bango mais vie na lo bandenge nini na ba sentiment na bolingo na banini awilo azalaki neti na mama na so ina parane moko neti fils moko unique boye nino et amwelo ya kosala ke ba difficulté oya yi kozala nango sur le plan familial via linga epe mingi alors vie ayiba ka ke akomema awilo akena ye Brazzaville ba préparatif et aboutir les bandi ko koma penza que réalité vie aloba na colonel Jagger wana baba petit na yo lokola baba petit na yo namona ka bazala ka pe mingi na yo sala tout possible awilo aya colonel Jagger akoma mukanda moni ba trafiquant o ba traversa ba mona kana bangwa wilo kuna ba poto banini awilo azui ango déjà awilo azwa mukanda tanga lobi wana izana ba futu azo sala ka ndenge wana poka na zonga mouvement na ba galère wana ngana kokati avia zaki na choite et voyage pene comme effectif azui awilo atie wana wana bakeiti bakendaki ba Japon ti tourner wana ndenge salama ke laki pe tourner moko réussite na moi awilo lera yoki ke orchestre zongi azonga traverser na yemoko lera traverser na yemoko to évoluer mbula wana leki to komi na 86 na 80 na 86 lera to komi na 86 na ba vers ba mois de décembre via zongi ne poto lera zongi poto aeko zonga lisusu na juin 87 o esalaki ke aeko zo ba musicien bakei ko s'installer pour na libela siko na l'air siko voyage wana yeko sala mawana ya mibale Japon moko pe lisusu ezalaki wana ya mwana vie siko atalaki abi bon lokola yo déjà yo osokendaki tikape mbala oyo muninga pe akende donc ezalaki nango kaka ndenge wana alors sikoyo beko déjà yaki kobimake viva ndenge keboba eke kofana nango libela na poto yango no moni l'air mususu awilo pe atalaki yepa utaki poto ani a négocier na mama ndenge yo lobeli nino mais likamba voyage yango wana de tous wango penda te ke soki ndenge nini ngai yaki musala nanga c'est tout à fait normal mutu musu pete ndenge ezalaki wana na ba oyo nyonso batikalaki na l'air wana soki mpe balobaki ke nasala yango na kosala yango na cadre ya orchestre elekaki nango mpe bien akei na ye azongisaka mpe lupango ya mama kutu nayokaki ke ndenge nayokaka ke abengisaka mama bakomaka ne kuna na poto ndenge nayokaka. Vers les années 90, relation ya Abeti Masikini na Papa Wemba ezalaki ndenge nini Papa Jesto linga toyeba parce que Abeti Masikini abando beta Zénith na 90 et a sollicitaki Papa Wemba aya ko prester na Zénith na ye. Et Papa Wemba tango ye kokomaka ba moment ya ba concert Papa Wemba a changé idée et nde balobaka ke lelo Abeti Masikini 12 et Papa Wemba a organisé concert ya Zénith na ndenge na ye et ake kobeta Zénith parce que bato ebele pe bayebaka te ke Papa Wemba abeta Zénith na 1990 po namoni lelo redi ya misi alobi yango na télévision mais bato ebele bazo douter nango or Papa Wemba betaka Zénith na 1990 betela biso nanu c'était comment fallait prester na concert à Zénith à Abeti Masikini et kosala ke ye moko aye kobeta Zénith na ye. Non, relation ya Papa Wemba na Abeti Masikini ba zone d'ombre moko te yalaki et je t'apprends que Abeti bana kofana na route bypass omoni na bypass na ngambo ezali ya ezalaka ngaba oyo etalani na cité Salongo
ezalaka bongo te donc bypass ngambo eyalaka ngaba te ngambo kuna lemba na bypass azotala penza nini no loin ya vie na biso ya kufa wana soki ekiuta vie kiuta ni wana amongolodiaka abanda kofanda bakote wana de temps en temps papa oyo babanda kokende kuna epai ya Betty Masekine bafandi basololi bale bameli donc il y avait pas de problème ezalaki relation d'amitié ezalaki relation amicale Betty appréciait beaucoup papa Wemba appréciait beaucoup Betty Masekine ndenge moko pe papa Wemba apprécier Mpongolov ndenge pe Mpongolov ayaki ko apprécier papa Wemba donc yaki nango ba problème pendate ce qui s'est passé tango Gérard Akwesson a préparé concert wana abingisaki pe ba artiste mosusu baya pe bazala lokola bainvité ya Betty na scène wana ya Zénith eyai Kester Emenea eyai Pepe Kale na ba misusu na papa Wemba lero na pe déjà s'embrassaki carrière na internationale wana sana na ba français na wana alors na cadre ya management oyo alaki na ba manager na wana na période wana neti na mois oyo nana osala Zénith ya Betty osala Zénith papa Wemba dans 4 ou 5 mois osala pe Zénith na compte ya RFI ezalaki te ke manager ne moto a programme wana ezalaki te programme l'air bazosala programme wana ya Zénith ya Betty Zénith alaki na programme pe ya RFI ya osala nino wana alors sikoyo elinga kozala un peu de trop elinga kozala un peu de trop bamoni yo déjà kuna na scène wana nani po beta na scène wana te après baya komona su na scène misusu ya même scène mais na compte ya RFI yango wana via monaki yango vraiment pendaki abino ezaki moi juste yango expliquaki Gérard que moyen ngai na zala kuna ezate pisi na même période wana pe boye RFI a organisaki tournée moko ya Afrique de l'Ouest oyo basalaka documentaire moko à travers tournée wana en une seule tournée papa Wemba basalaka na baredi na bastine wana ni basalaka na groupe na international on a déjà groupe international on a déjà effectif basala 11 pays ya frère bazongi na poto et milité nde ba ko beta sikoyo Zénith na compte ya RFI l'era iko sala album émotion ozala ba show me de we ba rewan ba nzemo ya kitoko wana l'era album wana dimi Peter Gabriel lokola yaki producteur ya album wana azalaki pe na une grande tournée européenne puis ekendaki na États-Unis abandaka tournée na ye na Bercy papa Wemba na groupe na ye tournée wana basalaka ngo balaka 3 stars Peter Gabriel papa Wemba na moko na ye ba azaki je crois anglais ayi pe manager na Peter Gabriel beta Bercy ifezala na ba nini ba 93 ou 94 l'air kaka album wana émotion ebimaki wana donc abetaka alors siko nde balobaka ke abeta neti enlever les rideaux ya Peter Gabriel oboye na boye non histoire ezaka nango ka éternel bachangeaka yango te papa Wemba beta Zénith na 1990 nde tolobaka 1990 voilà 91 nona ba 93 94 boye abetaka pe Zénith et puis ba oyo pe balobaka nino wana bayebi abeta et puis ya bango yaki ba mindele na mindele et yalaki te communautaire ngo zo comprendre no azate la kati omoni net na koloba bobake vielera abetaka nini lera saki ba tourner o ngana yebiso o ya minene wana o ya minene o na yebiso wana
partout ayo ko beta na orchestre nini ya kozala mindele ou multiracial. Donc ceux qui yo noir yali wana ce concert esili il faut ça tout possible pour nous puis c'est l'air ya zo beta so mona ka mindele ba noir ba zo mona te po baza minoritaire. Donc c'était ça. Net l'air beta ka Madison Square. Congolais moko ya biso boba azalaka na États-Unis bana ofanda kuna na kansa yo yebi na kombo na lingi na lobani. Lui Onema. Azaki mwana pasteur na papa na bango bazalaki déjà na États-Unis. Mukolovia zobeta na Madison Square nani Lui Onema akota concert on a concert les resili akeko félicité bien encore bango na bango batetela basololi la kitetela baseki ni Lui Onema zali awa na kisasa nino na Meko production. Studio Meko. Vraiment. Mindele na mindele. Ata baboyi Papa Wemba à Beta Zenith na 1990 ezalaka mindele na mindele noir azaki te yende le vrai international pour ba preuve ezali. Je souhaite un très joyeux anniversaire à bébé Chancelvin Voula. Moi na ya maman Bénédicte Mavuela na papa Alain Voula na Cap Town Boumela na moni bongo tonton Jansi Bavouidi 007 parfum de femme ça sent bon Boumela et papa Jess là to komi vraiment koko mana souka ya émission na biso parce que toko sala émission oyo na 3 parties. Lelo est la première partie et puis dans quelques jours tu as vu la bino deuxième partie parce que ma solo et solo là est tellement ébélé bino obolinga kaboye ba histoire. Donc on va vraiment creuser avec Papa Jess. Voilà, Jenny Masanka, l'image de la presse Aza Wanapo Nabino. Faisons la chronique autrement. Voilà, toko kende nango vraiment bongo Papa Jess. Message à passer, to quelques salutations. Bon, message que j'ai passé personnellement pour n'engager pendezate. Nazo zelaka ba parti oyo yo lobi toko sala oyo etikali. Mais nalenga na pesa mbote na Kisindi premier José Profa na pesa mbote na Corneille Mwanza et puis Godric en tout cas na sepeli mingi ndenge komi Godric Nuni ndenge komi na state kuna en tout cas un plaisir ya trop et puis Gilles Massoa na pena bazaba batu pena ya Gilles Massoa Polydor Onema vraiment Robert Kiliba Cheval Blanc. Voilà les gars, Papa Wemba. Donc, malembe tout bando pesa ka bambote tout kabulana na ba émission ndenge kozalela mbala simande ba misusu pe ba oya. OK, merci beaucoup Papa Jess. Sans oublier Iko. Iko. Il est chef d'orchestre qu'on a à Paris. Na président na biso Shikito Mushashino. En tout cas vena bambote ya belé. Yaza ze bozala neti penza ke na sale logo ta. Yaza. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ogi Banga et puis aujourd'hui Gauthier Wasenga les sponsors. Et puis mutapesa yo kombo Nani? Bendoson. Mutabwaka yendengo. Yazala mutamambo dele Bendo. Bye. OK, merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs. Nakoki 4 émissions te sans que na saluer les DG Rodrigue Kalongia, alia dollar et là les dollars bivores et puis c'est pas du fac hein. Na Bruno Lubika. Ah oui. Bruno Lubika bon à propre. Rodrigue Kalongia, c'est pas du fac et là je vois directement l'agence en douane Road Trading pour vos marchandises en import et export. Yo mtolingo sala commerce na Dubaï, na Chine, o mitu na ndeni non sa pour ba voiture nange ya, ba container nange ya, ba marchandise nange ya.
agence Road Trading ya douane na bisabino assurance ezana. Donc ola la piana kimi ola mukana kimi biloko no ekomi sans aucun problème. Voilà. Bossa langa confiance. Hein? Bossa Queen de la presse confiance. Merci à toi Aigle Royal Force One balobia zalaka kamoko na Belgique Dodin Sumbu ba mbote na yo Sims Esele balobi tete ordinateur tete ordinateur le directeur Marquis Kitenge. Messieurs les directeurs, mes respects. Anel Kaba Fosset Mbote non Enoch Binta je te sali bino nyonso bolingaka Jenny Masanka ngape na lingi bino mingi. Faisons toujours la chronique autrement avec Jenny Masanka. Bisous bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.